mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Musala ondeli ozambi obomba pe obaki baye nyonso bakosala mosala likama ezala te eloko ya moto ebeba te présence na yo na ebandeli kino na suka tika mapinga ya lola ezinga esika oyo ya mopaya emonana te monguna aza esika te na kombo na yesu tika mokolo mosala apambolama mpe baye nyonso bazosala na entreprise bapambolama na kombo na yesu. Amen. Chérie. Monsieur fidèle client de FB International, agence à Solo, nous voici encore aujourd'hui ici à Maringa 72 dans la commune de Kasavubu où Tozo Kitablo ko ezali na conteneur oyo tukokoma. Vraiment merci pour la fidélité na bino, merci pour la confiance. Toza awa ndenge na loba ki Kongo tout dit va. Toza awa na FB International toko fongola conteneur oyo bomoyi na sima na ngai. Après prière ndenge mosana nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi lobaki tala siko ne to fongola conteneur bo moi ndeto kitablo nyonso na sécurité pe na kimia nyonso voilà et fongwami bo moi bloko boso nde kitaba client msude ya ba komaki obozwa bilona bango kaka lelo na sécurité nyonso FB International musala kitoko ana FB International tout ça la transfert d'argent tout ça la transfert à courrier express c'est-à-dire au pesango lelo na France lobby na Kinshasa bake kozongo ana Maringa au pesi chaussures chemise veste téléphone topé parfum et logo songolo ko pesa courrier express et longwaka ilongwe lelo na France et comme donc c'est-à-dire au cause na fête robe na voile topé costume na chaussures et outi nango France jeudi vendredi samedi au latino pe on a fête awa pour na FB International agence oyo ezo sunga biso et ça qui est bloqué comme awa kitoko. Merci papa Fiston Basende, merci papa Julien, merci maman Atalize ko tati bayo, merci na ba ndeko nyonso oyo basutenaka agence oyo mingi susu na pesi merci papa Thomas Piame très fort esinga papa Rabi makambo ya kilongo na kotian makambo nyonso ya yo na kotian na papa Thomas Piame boende ezalaka merci papa Thomas na mama merci na batu nyonso balinga Rabi mavinga na remercier bana notre père nyonso bango nyonso babi agence etikalika moko FB International agence à Solo logo ezo uta poto ezo ya na tranquillité na kimia nyonso pe na sécurité et logo bukanité logo bebité boko mona véhicule moko eza awa na ebité so marque nini bo mona pe ndenge ko kita ozabilo na olingo freté otina na Kinshasa onyoka mingi na ba agence ya Besco onyoka mingi na ba venturier agence ya Solo yango oyo FB International benga papa Fiston Basene na ba numéro eza affiché wana okozwa esoko zoete benganga na kopesa yo numéro papa Fiston Basende boko solo la pe okotinda ayebisinga papa Rabi na sali réduction ya 15% na ebisimino réduction ya 15% na bakoli ya minene FB International wumela agence ya Solo nde yango yo toko ba reportage na biso longo na Nathan qui foot. FB International, Fiston Basende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Basende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. FB International, agence assurée à Moyo. FB International, agence assurée à Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Kongo boyoka. FB International, agence moko sérieux. Africa, Europe, America, Oceania. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. So kina lobyo na loba kakeba na bagage oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et maman et ya 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 ya. Noko e noko e ya ya.
ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International agence ya sire yango yo FB International agence ya sire yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te FB International agence ya sure yango yo 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 sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya simanda komba fona bakoli na bino mena FBC papa papa e mama e ya 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 noko e noko e ya ya kana zotindisa yo e ya ya agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International agence ya sire yango yo FB International agence ya sire yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te FB International agence ya sure yango yo FB International agence ya sure yango yo. Eh bien voilà, nous Zakaka awa tout dit va FB International des fois t'es bleu ezo kita malembe. Toi nande on a vu ça mbote baba. Mbote no. Comment on est? La Patrick. Où tu France? Non tu Paris. Moi notre père. Ah, et je mon notre père. Ouais, confiance au président FB International oyo, confiance oyo. Ya ndenge ninyo. Non, pas fiston, na festerai. A jeune moko vraiment non. N'a pas minga olobate. Asa ponctuel. Ah ponctuel vraiment travaillera bien. Tout le monde va te BDP, tout le monde est sur fiston, tes fistons souka. Sérieux ça? C'est ma casse. Ma casse. Donc c'est rien notre père, il a un fiston. Moi mais là le balogo tatana. Biloko ezali merci vraiment. Biloko est connu bien. Il m'a auto benganga, alors biloko place na fandi. Vraiment un plaisir. Plaisir vraiment. Sonyo ce kiti ozuga karokena. Nakena ngamba mo tranquille. Pourquoi ça bande omso nini oyo bazoluka na place batinda blo na kin o fret maritime eza fret aérienne ezali o bazoluka biloko en tout cas baluka fiston za wana vraiment aza honnête biloko ebunga te biloko ekomaka bien ba retard oyo eza makambo fiston te ba retard oyo eza parti à port kuna wana na rien à voir na fiston fiston biloko na vraiment dans la air net. Donc au retard à port et à ma tu retiens dans fiston te nous sommes
au courant ayebi ke makamba port eza ba problème moko boye wa makamba na bango mais ya fiston opesi biloko ekomi opesi biloko juste abino un mois ekomi. Ouais. C'est bon, merci. On a rappelé que les 15, les 16 Oyo, à cause de la faune, un terrain à Bouddha. Oui, bien. Oui, mais tombé mal dans le zone déjà. Dans le zone. On a raté. Le voyage, il y a un mois. Mais dans le zone, on peut karaté aussi là. Mais vous voyez, au coup de bébé, on a eu calme. En tout cas, plaisir. Plaisir vraiment. Okay. Voilà, on est toujours là. FB International, DFOT, FB International qui toque au fret maritime, fret aérienne, express. Veut dire, faites déjà samedi, vendredi, bachelio veste, bachelio chaussures, bachelio voile, nayo, au latiango samedi, sans problème. Qui toque au Makasi, agence qui toque au Yango. C'est pour nous mbongo. Aux opé, ça va mbongo na FB International en France. Na kini koto mutao zila dia de bako chapa ta maya fufu. Azuka mbongo akeso mambango alambi bana balie. Tela qui toque. FB International, Batika yo. Agence assure. Merci. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur Nazali n'a pas de l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mon Seigneur Nazali. Nako bangelo kote atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. Oh maloba ya suka ekouta Yesu isungi na ngai ya suka ekouta ye atandele akusala. Salomo Santo, Eli Kizali, Yesu Masia Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo baeleli ete omongai mwanane yokata kolela nanga Ausa potamitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa nangaye o ngai na komi na suka yawe. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le +33 7 67 90 77 07. Merci Papa Thomas Piamé pour la confiance au président FB International. Merci à notre père Nyonso, agence Nabiso Yangoyo, agence ya solo oyo web totinda biloko pe ezokoma sans problème. Bato ba sonya raté, bato ba discuter raté, biloko nyonso ekomi na tranquillité. Toi na sœur Pamela awa. Ya Pamela, bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Na moni oyo zo blo na yo. Oui, na yo zo blo. Les autres cas très bien. OK. Mais est-ce que confiance au président FB International c'est Pamela? Oui, na pesa ba confiance makasi. Pour nani? Biloko nyonso komaka très bien. Biloko pasuka te, ebe bakate, biloko nyonso komaka très bien. Et puis na délai soki ata ezui retard babenga baloba ke ezui retard et tout. OK, transfert aérien peut na mona roya kabuzu. Oui. Aérien peut et masaka très bien. Oui. Chaque semaine bazana ba vol.
Oui. oyebisi bandeko mosusu nini oyo bazoluka place ya kofretaka biloko na bango? Baya na agence internationale FBM po eza ya confiance, hein? Eza agence ya confiance, eza na aérien, eza na maritime. En tout cas, je recommande. Merci beaucoup. Voilà, agence ya confiance nde yango yo FB International, agence ya solo. Naloba ndenge nini ankaye, naloba ndenge nini po bo comprendre. Naloba ndenge nini. Agence ya solo nde yango yo. Yoka musale do salama awa, papa Fiston Basende coup de chapeau. Aye on la chômage na Kinshasa, aye ko bakisa musala pe engager ba jeunes et puis biloko ezokoma na moment opportun na sécurité nyonso. Agence FB International kitoko. FB International 2 fois T. Place à ocha biloko nde yango. Natangi futa toko ba reportage na biso. FB International. Agence assure yango yo. FB International. Agence assure yango yo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrique, Europe, Amérique, Océanie. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda komba fona bakoli na bino mena FBC papa. Papa et mama noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te bongo. FB International agence assure yango yo. FB International agence assure yango yo. Aujourd'hui, mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante. Je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Narobange l'autre. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali Nana kobange l'autre. Atami sonanga ezomona te. Maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema naza na Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na nga ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele okosala mosantu eleki ezali yesu masiya nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane
kata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai na komi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite kotikanga te yawe nakomasi ja humiliation ya banguna lève-toi mon Dieu ata basi nasalela yo kolo nanga kino nakolata motole yanga yake tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika nga mpe lokola Jacob butekoyina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo tongo ekotana te sokopamboli ngai te telemisa moyeyo lisusu lokola Josue telemisa moyeyo moye koleka te soki nanolongisi ngai mona loboko yo papa sembola loboko yo lokisa mvule yo Jésus de Nazareth lokisa mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole yo Alléluia amen oh sabaote Yesu nde ibanga nanga nabatama pona mona kemwa Nzambe papa soki nazwi ngolu permetanga namona ta mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali pona mona kembono Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Ambayude yo Ambayude Ambayude yo Pananjile yo Pananjile yo Alléluia, amen. Alléluia, amen. FB International, agence la Suriangoyo, FB International, agence la Suriangoyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka, sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieux. Afrika, Europe, Amerika, Oceania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na loba kakeba na bagage oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FBC papa. Papa e mama e ya 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 ya. Noko e kana zoti bisa yo e ya ya.
assure ezosunga bakongole biso toponi FB International Agence assure yango FB International Agence assure yango balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te FB International Agence assure yango FB International Agence assure yango FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Mikolo, solingi osabone, obetika Kilongo TV. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Codef, bana Nzambe nyonso, na yelibino sango ya sika, sango malamu. Kolo Yesu Masia Nazareth Zamba solo pe ya bomoy, azana bomoy. Ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa. Tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Asimbi Koda Kondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. N'engeze prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi, avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya boya na bengi binoto ya ebele awa. Terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour opportunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi à la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo. Comme si ma comme on a bien qu'à moi, tant qu'on s'en
totombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola moto moko akostela saka mpona esimbaki bilaka